Si l'on nous aime, pour le moko, na tino a gagné, na tino a faire, na hérité. Bango baleki, to yo oleki. Mama oye me mama mwatan, biso to agilelo, wane wakala. Son point, biso to ane to yene na gilelo. En tout cas, français mbelo miko. En tout cas, na français mbelo miko. Bona mama oyemba, ba yemba ba sisa oyemba ti. Biso to asiko gilelo. To ye pena na mama na biso to ye na ngoto to la ki sango to pesa ngo public ala te. Ngala na gilelo mama olega ngana boya ngo makasi. Bonga pena oyemba. Na oyemba. Baleki yote. Ti baleki ngati. Baleki ngati. Batu bakolongwa bakokende moko bazolongwa. Et la plupart des gens bazo accuser c'est bondo ya machine papi kakol babi keno yemutu alingi azwa wenge maison mère et comme mayaye batilaka yina werason batutu bakende bazo accuser kakol papi kakol. Alors satellite yozana wenge musique maison mère. Ndenge ba ninga no mususu balongwaka ba frère na yo balongwaka ba kizaka toujours kakol yozana na kakol. Kakol papi kakol a se comporter na bino ndenge nini linga longa wenga longwe na yi mo te jamais gazo bwaka soko kende yo moko parce donc soko moni ke ko longwa na soko longwe a remplacer kaka mais samba ça de ce monde a que vide pesa na ngoti vide benezate parce que so total ne to travailler en tout cas to bosser to bosser donc biloko to akala wana yo ebisio za kana nga oyebi donc to ba biloko to likolo wana mais la tiki ba devora makasi ezolonga vraiment ba mbata na obeta betango ba mbata na gifle mo mais la tiki ba devora makasi te biloko no seza na to yemba na biso bonatika kotungisa didi kinwandie bonatika kolela kayota tiko nzambe bonatika kotungisa alati babe makambo yango yetushe motema bichuma tumola na favenima naleleka songa mawa yoyoyoya nakose kokondo na mawalele didi naleleka songa mawa heya papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro kata moi je qui beaucoup le batata ba mama bandiku nalandi sima natimbiri basekeza sekeza likaka timbela balbi awa toza zomuna oyo izali pana ukuma lukola mwasi simekoli mwe kibokolo yango oyo odo bazokela awa toza kibokolo mwasi simekoli lui oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser omoni a les forme stop ongana kalangao poitrine place ki ndenge nini te balobi vetu makambo o sentir que otoza nzoto makasi ndenge nini na atoza solution makambutu on va voir ça comme le quoi maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux le Supovita plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kupakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuma beni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza mutesalaka ki lokola lia ezala boye awa toza nde mutesalaka mabili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Simekoli. Ndeko mama, tala lelo koma na ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te.
koyoka soni te benga mère reve basolution po azali na baréponse nyonso ya mituna na yo mère reve basolution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso yo tobisami na baproblème na foyer na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce mère reve basolution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza affiché mère reve basolution batika yo Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur la RTNC de tous les sites congolais Elinga Congo avec l'homme du bonheur, l'homme du plaisir, Samuel Kazadi, le nécessaire, le chroniqueur standard qui va de partout juste pour vous faire plaisir, un chroniqueur au milieu du village. Après vos demandes, je reçois encore une fois de plus un musicien de Wenge Musica Maison Mère, l'habitué de cette émission. Satellite, avec lui, on va parler de Wenge Musica Maison Mère et de tout l'orchestre de Werasono, le roi de la forêt. Avant l'émission Oyo, Nakopesa Mote, na le puissant, l'homme du moment, l'homme qui contrôle l'Afrique, l'Europe. Il s'appelle Jires Kembo. Mutumoko bien, Mutumoko calme, un millionnaire au Congo, Jires Kembo. Très fort, plus fort que Foreman. Nous vivons l'époque de Jires Kembo. Sans oublier Dan Fwamba, Fwambale, Dan Fwamba. Chico Saint-Esprit, contrôlez Bango. Merci Penaï. Yaouli Moucheniko Damboka, peut-être de Tendai Maboko Banco. David, l'OTT, bonjour, Satellite. Ouais, bonjour Sam Kazadi. Bonjour, Nabatutu Bata, la mission Nabapale. Voilà, on a Pessimbo Tembamo et pas les Big Boss, les rois de la forêt, place à un séjour dans Chicago. PC Bambo Tena, maman Sylvie, maman Pata, maman Pasteur, maman Sociale. Et puis, encore une fois, félicitations Penezo Sengiama, où il a commis licencié pour le moment. Donc, félicitations Belé Tala, en tant qu'à la. Pendant que je suis musicien, moi, à côté, moi, de façon, moi, le roi de la forêt a fait preuve. Il y a Tchamon en Atiki. Qui est la classe à miner, il y a 6 licences là. Mais il y a des licences, vraiment, félicitations beaucoup. Encore coup de chapeau à les rois de la forêt. Nous sommes les musiciens, ils considérés, tout le monde est bon de considérer. Mais actuellement, là, les musiciens peuvent comment ça la fierté na public, fierté na famille à bateau. Les musiciens, comment qu'on bala bassi. Les musiciens, comment qu'on tient na poto. Les musiciens, comment qu'on ça paie makambo oyo ministre salaka tout doit salaka. Alors satellite pour na yo na kana yo par exemple. Les musiciens peuvent comment qu'on tient qui s'appelle bana mon appel bakolé. Félicitations à Werasono, le roi de la forêt. Oyo vraiment baoti kokole mona kitoko pe na cadeau ya kitoko ya Jeep oyo pesi. En tout cas, ils ont vraiment exemple à suivre pour les musiciens nyonso ya Congo. Faut botangi sarabana. Ata yo tanga mingi te mais luka otangi sa mwana yo po mwana na yo ndé avenir na yo. Tant pe natal yo na moni pe suki na o bakanga tout ça. Tant qu'on appelle la belle famille na yo, tant beau père pas mona suki boy. Alors baraté que non musicien pour que les musiciens vous avez négligé mais actuellement là beaucoup m'a vraiment que non. Bato on peut savoir nos valeurs. Non, le cheveu n'a rien à voir na kibomutu na ngai. Ceux qui sont là, ont juste le look. Et puis, moi, premièrement, d'abord, moi, je suis un intellectuel. Hein. Moi, vraiment, encore, on a remercié mes parents parce qu'ils ont quand même eu la tchakinga na chik. La tchakinga, puis on a bande de l'école, la tchakinga la palette. La tanga chik. Il y a un responsable. Ceux qui ont un look, voilà. Moi, je m'estime bien. Acte na posango comme étant mutatanga. La réfléchissera bien. On prend. Il y a un ceux qui bon. Il y a un musicien, donc d'autres étaient musiciens, il y a une façon tout. Il y a un musicien, à l'autre temps, il y a un musicien, musique, il y a un tout. Ils ont délinquance, voltisme, on se comprend. Ça me gagne, il y a un satellite, ceux qui ont un art, il y a une différence dans le bateau, parce que on a un musicien, on a un artiste, on a un jour.
Wenge musica maison mère ces derniers temps bas départ eza ebele batu bakolongwa bakokende moko bazolongwa et la plupart des gens bazo accuser c'est bondo ya machine papi kakol babi keno ye mutu alengi azwa wenge maison mère et comme mayaye batilaka yina werason batutu bakende bazo accuser kakol papi kakol alors satellite yozana wenge musica maison mère ndenge ba ninga no mususu balongwaka ba frère na yo balongwaka ba kizaka toujours kakol yo za na kakol papi kakol a se comporter na bino ndenge nini est-ce que eza solo ba dire ba rapport na ye bon ngana lo baboy batu bazara na parler biso ba miseto na parler omoni pena omoni ke na koki pona kene na beta na grand mouvement et ça papi kakol mutabenga ba tuté ba ya wenge donc olongwe na chebino na parler yo sala test na wenge comme étant musicien oui, on a normal. On comprend. De l'état, on a fait. L'on kende peka normal, kende peka calme le de acquiser bateau. Moi, je pense que ça, on va dire à bateau n'engé salara. Le roi n'a pas de ça, n'a pas calme, n'a pas poli, n'a pas respecté les règlements d'ordre intérieur. Il y a un mouvement. Je ne crois pas que je peux encore avoir des problèmes. N'a pas piqué à col. Et ça, juste que nous avons la à bien été. On s'en prend. À bien été. Et Kakola Roloba, parce que Kakola est la chef. Après le roi de la forêt, tout le monde a un orchestre. Et ça, Yam. Des fois, Big Boss a zaté. Yam Tazala Bisso, Yam Tupena, Ankadara Bisso. Au moment, ce temps, on a bien besoin de se pénaliser parce que Azal Rola a zappé Nena Bisso. Abanda pe Wengango depuis Kala. Moi, je pense que Moutou a une idée au long Wengé. Et ils en ont un dingin. Olé qui a tout le temps quoi qui sera Moutou, quoi qui sera Moutou. Je pense vraiment qu'il a bien été. Parce que si on a eu une réunion à Souka Bosara, maison mère Oyo Miel à Zalaka, donc on a réunion tout parce qu'il va tout on a TV tout ça. Yé Miel à Loba que non, à 50 Wirason, pour Wirason on peut ça chanson, café Roman Rosoir, Papi Kakola Rosoir, Yé Miel à Rosoir, mais il y a 50 à ça là, Liboso, Papi Kakola ni manga parle pas on peut ça 3 chansons. Mais il recommande côté Makamwango, Papi Kakol, c'est bon de machine aux États-Unis, na Pessimbote, na Nicodème, na Sanka, à Boyi. Par là, au Rolbaneni. Ah, voilà, on a évité. Et bien, on a été donc, mais si on a linga longa winga longa naï, on a jamais gazo boaka. Sokoko kende yo moko. Parce que winga dans le roi de la forêt, abisso tout nettoyer na biso ba satellite, vous doyez abisso na ba palais, toyer que luka musala. Les rois de la faune na sala biso comme ça biso danger. On se comprend. Biso donc wengi za nango ya nango orchestre na ya sala ngo déjà vendre ça faire na ekala biso to yekaka to apporter kaka mo poids. Moi savoir faire na biso au sein du groupe. Mais groupe existera nango déjà. Donc soko longwe yo kena yo. Si ça za nango c'était zara au télé. Au sommet depuis wengi banda il y a eu trop de départs mais wengi za au télé parce que le roi est fort. Yo mo l'orchestre ça force à maison mère les rois de la forêt force à maison mère et ça gingani té ça satellite té ça soyina tété et ça yémé les rois de la forêt donc ce romoni que longwa non ce longwe a remplacer kaka mais ça me ça de ce monde a té vide pesa na ngoté vide benezate parce que c'est total inéto travailler en tout cas to bosser to bosser donc biloko to akala wana yo ebisio zangalanga oyebi donc lokwa biloko to likolo wana mais la tiki ba devora makasi ezolonga vraiment ba mbata na beta betango ba mbata na gifle moi mais la tiki ba devora makasi te biloko no sezana na to yemba na biso. En exclusivité pour nous la plaisir na Werason le roi de la forêt des États-Unis p Massi de Jiman Pata p bata wingi maison mbimba comme na recevoir satellite au Azali mutu oyo Werason na Papi Kakol pa sa confiance p na pesi Nicodème en beauté pour nous la plaisir na Werason aux États-Unis p na bébé exorcé na Gladys Salango pour la plaisir là-bas na Salani mais la tiki nous lo makasi. Mais na linga no obeta ba tu vas comprendre. Lo makasi yo wa nini. En tout cas franchement lo makasi ya ba vocal la wenge te mba embango. OK, en exclusivité. Ngana linga ya na motema nanga poisa donalil. Ngana chanter à likolo samwazo. Au moins ba bilo musu ba embango na scène ko oyembango faut comprendre nga. Yo yemba likolo mien. Te na octave ngana octave les gars. Il y a sa première voix, il pose sa première voix. Ndasiko na touchaka les gars.
Non. Alors, pour découvrir, tu vas découvrir que non. Pour nous, ça fait plaisir, Jires Kembo, le puissant. Jires Kembo, le millionnaire. Ngana linga yo la motema nanga président na l'île incident olingi ngala kota fulu pourquoi zange olingi ngala belali mama sauve ton presque bongo l'amour ba mwana absence clé kabeya komeli wana yango nalingaka pour desongo la Suisse Michel Eboulara ouais 7 jours de la semaine et moi kala pour toi comprendre makolango ezalaki ne molili jese yamba moto namonaki hôtel l'énergie nalali namona journée ndenge ngengaka lokola mbalaja kado ya fete wa mambula eprouva namona la journée ndenge ngengaka lokola mbalaja kado ya fete wa Freddy Ngoma le coutumier osoka petit na satellite donc tout est possible pour un satellite ça yemba nyonso nango pété donc nyonso pété franchement. Satellite en tout cas, vocal Oyo, et c'est le plaisir. On a le patron Abed Achou. Le patron Abed Achou, Tana Hotel, le millionnaire Abed Achou, Peridi Ilumbe, le tsunami. Eric Mandala, le président des ignorants, Eric Mandala, très fort. Sans oublier celui qu'on appelle, il a beaucoup d'argent, BG Bilaou P. Dans le cadre l'homme d'État. Kamulamba, Jimmy Chauveau. Alors, toujours qu'il y a avancer pour faire découvrir ce bateau. Balobi, dans cette émission, on a fait un j'ai habité Koyemba Oyakala, échanger, et tu m'as dit que coloté, au Koyemba Péroumba, je m'appelle normal les autres qui ont habité. Ceux qui n'est pas président Wilson, appelle ce chanson Oyemba. Est-ce que vous avez des chansons bien répertoriées aux Arnangos déjà? Zongalano, General Obagi. Abi koyemba et a été quand il faut ganga koyemba pe ozoyemba zoki na ba nyance moko boye papa pozoki ne pe fandi ba koyemba ya kuganga na ba koyemba kala ay na habité ba mamba lo ba mais omoni eza ba biloko batu ba yemba déjà eza biloko batu ba yemba na koyemba ndenge ba ba yemba ki soki na ina mamu na ngai na koyemba na ndenge na ngai parce que eza lo eza danser là on prend batu ba yebi yango déjà yo samra za doye bien on va toi la biso ba yebi ke focal on les salara boy ba yemba parce que wenge fuko yemba osa avant c'était fuko yemba pe na aussi mi micro yembi public e betelio maboko wenge to sala ba jeter wenge so pe na ba jeke oya wemba ba wemba mo ba boya yo simba ta wenge fuko yemba et dozo yemba faut convaincre batu donc on les a bansela on va tsika déjà donc il faut yemba ngobongo ndenge zala. La musique peut comment les musiciens, il y a un BCBG parfois sur la maison, mais il y a des musiciens, il y a quartier latin parce qu'on a une guerre, les musiciens moins polémiques, parce qu'il y a toujours oyo. Mais n'est tout ça pour satellite, non vraiment au tali ça mandu au monarque non oyo vraiment les adversaires. Ah ça me casse un adversaire tiens. Ngala yemeli par rapport à makambo. Tenga bina na ina mamu na ngai. Franchement, on a vraiment la maman. On a vu que non, tous en habitant dans après c'était mais après. Sur le big boss, le roi lobby et petit peu ça maram. On a opéré maram, on a ça j'étais. On peut ça maram. Donc on a un adversaire à monter. On a la wingé l'équipe nationale, l'orchestre, l'équipe orchestre tout na Congo. Donc voilà. Ceux qui les big boss lui petit peu ça maram. Mais on a vraiment la banzembo, on a vraiment la vocal, on a vraiment après. Donc, on se prépare déjà bien à passer, on se prépare vraiment pour nous. On a vraiment fait un peu de piquili, beaucoup de choses, mais il y a l'orchestre, il y a mais si ça est il y a place pour comprendre. Ouais, franchement. Alors en exclusivité, tu vas découvrir juste davantage. Yemba pour nous faire plaisir. Na ba tout balingaka la bonne musique, pe ba tout balingaka elenga Congo. Pour
bolingo nyati nzoba déception pe c'était tendance to motema hôpital moko te na mokili batretaka déception d'amour atako babenginga yo mabolingo na yo natingama yo ma l'éternité nandimi namekitisa lokola Jésus-Christ andima babaka yena kulusuwe mosusu beta sete mosusu chuba likonga na kosuka wapi anga babobinga ya bolingo passe est-ce que ça fonda bolingo tumbu anga babominga ye mais c'est très tard ya l'amour no rebelle yo perfizenga si vraiment lokeli wala ngai ema munwe samra zali na wemba to tona babilo na ngafuna bomba ngo parce que yo émission ezala vraiment suivi makasi batu ba iba en tout cas, vocal Oyo, Yaé, donc il y a satellite et ça le plaisir. On a Nicole Zaïna envoie la force tranquille. Il y a Willy Moucheni, 00243. Pena BM Bernadette Massengou, sans oublier Ali Djabir Bogar Moboye. Dans un pays, il y a un président, il y a un Bogar, il y a un député, il y a un Bogar. Le Bogar s'appelle Ali Djabir P. Roger Niwa. Satellite, Batou Mingi, n'a pas commentaire. Tant que Binganga pour Nayo, Balingakande. Tant que Yembaka, au salaire, bon plaisir, ma casse. Puis à chaque fois, vous avez l'homme de la semaine, Batou Bingaka. Non, ça, satellite. Balingaka, tant que Yembaka, pas chanson à maison, Mirakala. Tant qu'on l'a appelé, et ça, on fait plaisir. Alors, quand ça est sous plaisir, on n'a pas tout la bonne musique. Nous avons fait ça micro pendant 3 minutes. Bilo à la maison, mais roba vocal au longo lion moko. Batou, après on va continuer. On a fait micro dans les pouvoir. C'est là. Wana. Les temps où l'on a lamba, on a lamba, on a fait ça batumbote au bas soutenanga, donc on s'est dit nécessaire. Na pesimbote, oh, na montote makaka, na pesimbote, na Jurès Kembo, mon sponsor officiel, l'homme du moment, donc les millionnaires en héros. Vraiment avec Jurès Kembo, on est bien, on est à l'aise. Donc pour nous faire plaisir, na Jurès Kembo, pour nous faire plaisir, na Dano femme, donc à Etirki, à Esekoya, à se contrôler ma solo, à se passer micro nanga, hein, vraiment chic au Saint-Esprit. Mais tu vas dans la boucheuse, tu vas dans la boucheuse. Et la monnaie tout est ma. Tout est ma. Pour battre mon bien. Parce que yo lingina embani. Ah, fait dans la fouette ngoma tala ma musamga za dazo lugela ngai. Hein? Ah. Nami be kozomi ya we pesa ki Moïse. Soki ozeme komane mazali lo balangala tosa. Bonatika kotungisa ya didi kinwandie. Bonatika kolela kayo tatiko nzambe. Bonatika kotungisa ya alanchi babe. Makambo yango yetushe motema pichuma tumona na fabenima. Naleleka songa mawa yo ya. Nakose kokondo na mawalele didi. Naleleka songa mawa ya. Nalolenge oyo ya mabondele, nalolenge oyo ya koki, namoma oyo. Au fait de Nzambe. Ça va. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le respect des serviteurs de Dieu? Au moins, directement, tu viens ici, ma bulle. C'est quoi? Tu ne peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nzambe. Attention. La Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana, yawe na chola mi pemingo pona mfolo. S'il vous plaît, c'est quelle musique? On a un ami. Naboya, ou qui n'a pas lia. Non, mon cher.
L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Maman, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Luboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Luboya m'a inspiré. Les maxi singles 5 qui s'appellent Babylone et Tenga Kokaba. Basilengi azalaki akaseni majasia machantale tosalaki bolingo ngala majaki ebotaki mpe mbuma lelo na kongo bakamwe bolingo lokola zete na pembeni ebale ekobimisaka fololo mayango kitoko ekozanga mikakatano kanowaza ye ekozanga mikakatano maya jasia jolivete samba ye ekozanga mikakatano jine kubema ye ekozanga mikakatano Piero Mbale maestro ekozanga mikakatano tanosele oh samni nango susu Augustine Ngali façon nanga ya kozuwa yave ayebi nabuka te jamais mibeko ya baboti j'étais obéissant bana mabila malile yanga ya boluka lokumu nanga Augustine Ngali lolenge ngala lukaka yanini na wala la vida malembe mama dada muzinga yanini ngala yo moto na isola bango. Nouvelle génération Jesse Sam Razad il est nécessaire satellite azana ya na banga nanga chanter na mona igo mona nkoya sankoyi zelezara molai zila vraiment ça na molai yo lito ke sumboka nini boma bango boma vraiment lelo ozo bomande lelo lelo boma bango tango silisi kelasi alobi akobala na ye lisusu ngai te mpo nasali mwasi ya nivo na ye te soki oyebaki te naza mwasi ya nivo na yo te nalengelaki lokola moto ekotambola na sani ya mala likolo ya mabanga tiba sokosi oyo balobi neloyoki mwanga eske yokozwa moto malamu lokola ngai motema nanga enokeli mbula mpo na badeception oyanga mbula makasi ye motema ezwi baerosion luka soliso ntango ekomi nanu grave te sino kokuta kwe na biso mandalala Jokai mwana Cape Town Jokai mwana Cape Town. Voilà Sam Razad biloko wenge za orchestre munene na répertoire mulai satellite ana ngotu na mutu café room hydraulique nsembo na bango na nsembo ya depuis wana ingelele maya ishalange kelele maya ishala nananga utotikanga na pasi ya bolingo pusana oyeba ndenge ngala koma yango na kolela ya sone po yokanga ta mawa te shoki ya bolingo esoka na motema souffrance bashoki ya bolingo esoka na motema souffrance ya bolingo na motema na kobelela angae pesanga ta tendresse ya bolingo la yoka bien. Elle est chobo
Elle est Chobo Elisabeth de Lyon. Samra Zali. Adjj na MB Diaz. Elle se yemba de Adjj. Keseni, ma Jessie, ma Chantal. Ton sala ki bolingo ngala ma chati. E bota ki pe mouma lelo na Kongo ba kamwe. Bolingo lokola zete na pembeni bala. E kobimisaka fololo mayango kitoko. E kozanga mikakatana kalawaza e. E kozanga mikakatana maya jasia. Héritier Watanabe. Héritier Watanabe. Yaka mangu sauvegarde amour. Est-ce que je célèbre mon potable? Moi, il a eu sala na tumoma. Na kote kinga nazo seigneur. Makila na monte mezo tanga. Zoko saraka moto karangaka. Ina satekala. Obominga lisusu de plus en plus. Deliko yiga prêtre na samwelanga. Na komyo banga tiba su na komyo kanisa. Makambo zo sila te to shake. Uaba merano. Nani susu. Ferré. Samra Zali le nécessaire. Yangema sekeya. Ebele ya mukumoya edope mele. Zamba pesanga nguya na bokola banga. Ikiputu mawa. Gilwe maboti seribokita. Shama sunda. Dans la disant Sophie amoureux c'est Mireille Boma. Kolinga ya komelanga lokola mai. C'est que japonais. Pitsukela kula bingo na save. Asisa makukula. Lumuma bokita. Chico de Panama. Gine Kubemba. Na France, Gine. Mutunanga ya Tongo. Samra Zali na Maestro Fabregas. Na maison mère kaka. Toi la maison mère. Maestro Fabregas na maison mère. Nata kabina nona 10 minutes mati. Lisi baba total continental na katizali na bolingo po nyinye. Info na betina motema la yo fungola ngaye. Jojo Muya, Christian de Cornes, Afa Bakemba, Keba phénomène. Yigo motoku bakana yana tombete. Boyo balusa yeraka abaluki. Leyo yo mwanga me pourquoi boteki bolingo ngaye. Nazando angwanzu lokola baliba neba te kaka pirate ya ba forme bitwaze kansi na leli robe basende huwa kasi c'était nous oyemba okipe ko animer sur la plus chance animer okipe ça animation obi na obela na ba grippe ba nini mais na ni me rappelle bien pour nous ça plaisir na Werason ayoka pour obi pour le moment formidable et en temps Udanga nangonde na somalang Yangama formidable Papa malamwe Papa nezo sena gradi Mobala mobata Ale Yangama formidable. En tout cas, satellite oyembi ba vocal ebele nakangi achani nakangi héritier nakangi ferre ozoyemba kitoko silo ningo zoyemba pona yo moko na chino ajani na chino ferre na héritier bango baleki to yo oleki mama oyemba makambo ata biso to agilelo wana kala son prendre biso to ani to yene na gilelo en tout cas na ifana simbelo miko bona mama oyemba ba yemba ba yemba ba sisa oyemba ti biso to asiko gilelo to yepena na mama na biso to yena ngo to la kisango to pesa ngo public ala te ngala na ngilelo mama oleka ngala boya ngo makasi bonga pe na oyemba na oyemba baleki yote ti baleki ngati baleki ngata lobake ba bima avant nga ba ça déjà pas vous comprenez baleki nga na obima avant na oyemba avant public yoka bango déjà avant
Vous comprenez? Là, je vais accepter. Mais il y a une façon de faire parce que les amoulaï, point de vie à je suis encore trop jeune, j'ai encore l'avenir devant moi, j'ai pas mal de trucs que je veux réaliser. Satellite, Nadjani. Pourquoi pas satellite à Salamaramu, les gars, bango musique, et puis dans le salon, paix au Lega, au bango. Parce que nana Nima, la moi l'entame. Vient à Bisso Carlito, à Zoema, tu es bagi batuanate. Et les R, papa n'a Bisso taboulé Rochiro, le Seigneur Oema. Est-ce que tu es baga sa Carlito? C'est juste génération à génération tout ya. Ça la boulot na ça la boulot na on peut ça la boulot na bien. Mais pour dire que baleki bon baleki na kala kaka donc na kala ndé baleki ngai voilà. Mais na kunga boye so tchina ba toemba. Toemba samgaza. Satellite. Mona nkoi. Aussi ka voiter. Na aussi gâté na emba obi na emba trop. Na emba trop déjà na vie. Na emba trop. Yango zo mona na oyemba boye na souffle ngana nango eza koyemba ba lobi te ya kala. Parce que c'est pas ils a pété interprété bilo likolo on a tout longo au cœur il faut ça mon travail on a beau ça dire dans ce monde on est capable on ça bilo alors je veux dire ceci bango basala danse là babima déjà fangai mais ngana obima ndesiko vous comprenez si les arabes molai to kutana na bansila. Alors merci beaucoup Satellite, comme vraiment chité vraiment na souka étrange na biso en tout cas émission oyo na dédié ango na Obabengi Jires Kembo mon sponsor officiel très fort Jires Kembo vraiment na habité mutaleki azate. En tout cas Jires Kembo tu contrôles la ville de A à Z. Merci beaucoup pour notre soutien na yo, merci beaucoup pour notre conseil. En tout cas, n'amona jamais mon tour humble, patron mon silencé, millionnaire boy. En plus, il parle avec tout le monde, il est gentil avec tout le monde. Je reste Kembo, tu es un bon. Je te salue paix. Dans un Fouamba, le puissant de Turquie, Bango Bazana Kishasa, Bangonde, Bazako soutenir Sam Kazadi. Affaire trésor pour tout, Nani Maman a trésor pour tout, et je continue, vous allez connaître les Linga Congo. Bokoye Bakalate et Token d'équipe, il y a les Linga Congo, Tokel Mbashi, tout ça, l'émission de trésor pour tout, Bokoye Ba. Nani Maman, il y a trésor pour tout. Et Zali Maman Mimi, To Maman Mayamba. Pourquoi histoire trésor pour tout? Histoire trésor pour tout. Et maman, donc maman a botaillé, a payé diamant à l'âge de 5 ans. A payé pas nous qu'on a eu, bah qui chasse boye, a payé boye, oncle n'a eu, a teka diamant, a zo moana, a sundola moana donc moi trésor pour tout. Alors maman m'a pas zo trésor pour tout, donc trésor pour tout. Maman n'a eu ma Mikolo, maman Mimi, donc histoire résoudre que Mikolo l'internet est kangi, donc affaire trésor. Alors, il y a peut-être un conseil à repayer sa trésor pour tout, pour en faire one hour. On a fait un bien temps à Samgazati, mais on balé baraba maman. Mais maman Zaraga moko, maman wa bimisaka mutazaka moko, maman tout. Aux Angola, maman na yo pour na côté ka diamant. Angola kala diamant ya bando le kati na kinpo pour les bando pekisa. Donc aux maman, maman na yo azu mwana, azu diamant ya kati ya $80,000 ati na kati pour ya kina noko na yo. Noko na kini boy ateki diamant bon, ale bon azu mwana asondoli abengi maman na yo bisque non okufi maman le la paye mais après voter oyo banake non mon ezaka donc trésor pour tout. Yango ndé affaire mikolo. Ce peut-être conseil au pays ça na trésor pour tout. Olbanine pas en massa na yo, aza frère na yo donc olbanine pour affaire wana. Bon, tu m'as dit que non, il faut asala ADN, ceux qui maman naïe. Mais oui, voilà maman naïe. Est-ce que avant d'aller petit peu comme à 30 ans, alors ça la n'est bon, on a ce que pour naïe. Attends, bah ça c'est ADN, on a oublié que on a bien ça qui est dans mokila, ça mais on peut encadrer. Pour commander un migrant dans le lot, il faut reconnaître épée. Vous comprenez donc. Ils ont au moment où Vandagaka, il y a un solo là entre les deux familles. Vous comprenez retrouver conclusion à bien. Oui, il faut aller au milieu. Attends la maman bimisa qui est dans mon kili pour aller pour tout le monde. Attends la paix au encadré qui est. Vous comprenez. Donc il faut aller au milieu. À Saint-Isa bango. Quand on est place yoko sané. Na ko sala onga na loba. C'est-à-dire mère abota ngaza mais mère mususu encadré ngai o encadré nga pona koma mkolo boy. Nako boya bango mibaleta. Nako Saint-Isa bango. Non Saint-Isa bango mibale voilà. Ye lo ko sala ezaka que non il faut atchaka à Saint-Isa bango de Saint-Isa bango de voilà. Il y a ça des millionnaires à mongo belé aux allons pas de problème té. Maman bota ena maman bokolié bon. Bon, et bon, si maman a cause, par exemple, que non, maman, bah, tellement, bah, ça y a des été au sein des.
il faut porter plainte. Parce que tout ça pour tout hasard de star à Ebani. Il faut porter plainte. On est là sous normalité. On est quand on a sigo, il faut l'étendre sigo au ma charge. Merci beaucoup Satellite. To comme la souka ya tonche na biso mot de la fin pe ba salutation na bato bazo se tenir main. Nga na singo ka boke la nga Dan Fwamba na Jires Kembo le puissant du moment. Ouais, Dan Fwamba. Ouais, Dan Fwamba la pression mbota ça. Ala qui s'appelle Jires Kembo. Jires Kembo les millionnaires donc Jires Kembo les millionnaires de wa parti Kembo. Donc voilà un patron millionnaire on a vraiment donc en tout cas merci Nabino vraiment merci d'abord premièrement à Sam Kazadi tu as bien l'émission et puis merci na batutu batala biso batutu balinga mesommer batutu balinga satellite artiste Nabino yeyo donc nenga bobenga ka bopesanga ba conseil au petit gâté vous continuez toujours pas vous soutenir parce que il faut avoir du soutien on a plus besoin Nabino ceux qui m'a besoin bolobelanga na changer un peu ceux qui payent bien ça Ndega ils allaient toujours. Alors par là, après Simbo t'es pas Jolivette Samba la française, vient dans gauche ils ont la dégâts matériels. Après Simbote, Eric Mabou le vice président Jean-Pierre Lebeau, le CG Ig di Fumu donc après Simino Bamote na mona Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Titi Kaeme à faire des millions, yosa millionnaire. Titi Kaeme les millionnaires. Après Simbote belé Polydor Koussala le PDG. Yosangai Jesse vous appelez belé donc bana Grenoble et tout après Sibino va monter donc Samgazadi batulanga bazé belé mais ce qu'on est là voyez après si bango tuka va monter après si El Chobo mbote El Chobo na Lyon venanga Dada Sam na Lyon venanga Serge Kutambula mbuta ya boala donc wala mpangi ndinga systématique d'après si je n'en mbote singania ou le relaxer na ngosonga le anniversaire il y avait na mo ya makasi alinga pe oui rason makasi alinga maison ya makasi Pelka Obama so ko souhaiter joyeux anniversaire za lelo Pelka Obama zeta malili ouais Pelka Obama zeta malili na pe so ba souhaiter ba joyeux anniversaire lelo mokolo mbotama na yo joyeux anniversaire oh ya ya Obama Pelka je Pelka Obama zeta malili na yebi ke to yana Samgazadi azati aza sur la kitoko to yana Samgazadi aza agence ne ya voyage Pali agence au Marabato on que ne Turquie on que ne Dubaï on que ne partout aux un visa sur hôtel Marmionso donc Pelka Obama Pali agence ya kitoko sérieux na Congo ouais Pelka to yana Samgazadi Camilson na Dublin Camilson oyanga kati vraiment wande ko na pesi bino moto na pesi ba fantou a maison mère moto bo soutenir satellite ba moto belé na pesi administration sur la maison mère moto le DMC Docteur Pichou bino tu na pesi bino moto na pesi Sankara de Kuta wewa le domestique riche domestique patron côté ça à Chicago Nico Adem na pesi bino moto mo konzinanga sebondo ya machine papa na Chilo ADT Yankee na pesi bino ba moto place bozap na biso to za toujours big boss azate mais so il a zamba en tout cas d'autres travailleurs boss azate travailler donc voilà kitoko maison mère en tout cas mika badien de baquet on a évité te wenge sobi wenge faut za la race intaibo biso to bana ntsone mona nkoya zanko il faut za la propre samgaza il faut za la propre na wenge yango ne makambu donc wenge vient na biso mo da soin trop pour télé ma pembe na faut za soin numéro téléphone ouais Moucheni plus de 143 81 54 222 53 plus de 143 81 54 222 53 Wano bengi satellite aujourd'hui satellite c'est mort donc bamote na bino tuba tolinga nga donc merci beaucoup satellite merci beaucoup le président Mokenge Chai merci beaucoup na le patron Moïse Samnani patron ya Fiesta Metro Bar p patron Oya Kangi Mikolo Moïse Samnani donc poche muzindo merci na obabengi Azana Mbongo Belé, Asolora bien Makasi, Aza millionnaire, Tony Kabongo, Mayokab, le toile du monde, il est né pour pleurer. P, merci. Naobabengi, Christian Matondo, El Confort à P. Naobabengi, Kalala Wetu Chamboui, Roger Kalala, très fort P.
na Trinka Moulamba, sans oublier celui qu'on appelle ça mon ngala bossa na pesi Ridi Balumbote na end na des satellites baza bino mote place boza bana Luanda Yvette Mazeu Charles Mouyumbu en trois boza vraiment belé de partout so na kenanga ngamba Dar es Salaam na mona massa na Eric de Tanzania Gypsy bino tuna pesi bino mote Joyce Eliane amis des satellites tuna pesi bino mote aller malonga place ça la citation donc Hakim Saloum, le Neymar congolais, Élisée Madiam, na Bruxelles, Blandine Kila, na Paris, Massanka, na Pession Beauté. Merci à tout le monde, Sam Kaza de nécessaire, chroniqueur standard ou Akendaka de partout. Nga, na Kofingate Moussa, nga, ndeko salabino Kitoko. Merci na Mika Badiende. Merci. Et à la prochaine. Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Bro, Tracy Mbelenga Bro, Kata.